Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Entre nous. Lelo, bien sûr, parce que après moi, semaine moko tozala qui est absent, vraiment dans les réseaux sociaux comme dans les émissions, tozongi avec force. Bien sûr, pour nous informer, bino Lelo tozali bongo le 6 juillet. Moi namboka cardinal Mosengo azali bongo namboka ya Canada, na Canada à tenir bongo à repérer plutôt message moko et puis à ressolola bongo na batonion so oyo bazali na diaspora ezali vraiment moment moko ezali important o ba congolais ba kosolola na mwana mboka cardinal Mosengo oyo azali moko ya bato oyo bazali ko penser na changement na République démocratique du Congo en dehors ya ba attribution na religieuse et bongo lelo tokozwa en duplex mwana mboka Bokechu Ayambo oyo azali combattant oyo azali na mboka ya diaspora meka kosolola na epe to kosolola ba congolais mosusu oyo bazali pe libanda ya mboka na biso. En dehors de ça toyoki pe ba réseaux sociaux ezali koninga na belé toyoki mwana mboka Honoré Ngwanda a signé plutôt nani parmi azaki plutôt parmi ba signateurs il y a FCC oyo ba signé ki bongo ezali kolobama ezali élargissement ya majorité présidentielle ne bato bazali kolobango toujours ezali ki bongo récemment tokozwa bongo en duplex mwana mboka Bokechu Ayambo. Bokechu Ayambo. Bonjour ndeko na ngai Raphaël Walukoka na zone sur le kumu na ngai et pas Dieu tout puissant le créateur de ciel la terre mabele ya Congo ezali ya vendre te na zolo ba ya Congo mabele ya Congo ezali ya batuti te ya Rubero te Moïse Mwarungabu te ya Mende te mabele ya Congo ezali ya Obemina te général Kalumi te général Tango Fort te général Tumba te oya ta etula ya général na ba général Katongo bitula bazobo lelo batekisi mboka na bango mabele ya Congo ezali ya Seigneur Jésus-Christ RDC le roi du Congo mabele ya Congo ezali ya Papa Kimbangu oyo asalaka 30 ans ya prison na Katanga ndeko na nga ras mabele ya Congo ezali ya Patrice Emery Lumumba mabele ya Congo ezali ya Rossi Mukeni Chimanga mabele ya Congo ezali ya Forbert Chebe ya Fidel Bazana Cédric Nyaza Eric Boloko Loko Mamadou Ndala Général Ngwala Paz Général de Kagwa bakongolais bazokufa na Ituri na miso bakongolais nyonso baza na Congo mpe na miso badiaspora. Alors, on comprendre le degré ya bitumbo tozala ngo te ou bien bato bazokontinue na kati ya baeglise na nsima ya bapoliticien mpona kopesaka bapoliticien na. Allô? Son Éminence, le cardinal, vous venez d'arriver à Ottawa. Peut-être un mot pour la communauté qui vous attend. Ben, c'est un mot de salut. Je les salue tous. C'est avec plaisir que je reviens au Canada. Ça fait un petit bout de temps que je n'ai plus été. Mais j'ai vu votre programme. Ça vaut la peine. Je les salue tous et je me fais le plaisir de les rencontrer. Est-ce que vous aurez un message particulier à cette communauté qui vous attend? On verra, vous l'aurez là-bas quand on se verra. Okay. Merci beaucoup. Bokechu Ayambo, cardinal Mosengo azali bongo na mboka ya Canada ou à retenir message moko na batonio so bazana na diaspora. Yo moni yango boni. Ndeko na ngai nga nasiteraka toujours banakala nasali 20 ans na bitumba na ngai depuis mboka eza na occupation dirige na bakongolais oyo baza baformation batuka bamende bakike mulumba bandre kimbuta na batuka basho kitundu bato baza ebele wana bakaleve aner bazozwa bakongolais lokola
nakoloba ndenge nini ndenge bakendaka na toilette tokongola komi mutu pamba bazwi mboka na biso bapesi un illettré ari di police Kanambe ndeko na nga raf alati kaleso ya kitoko na Kongo azwi mwasi ya kitoko na Kongo alati veste ya kitoko na Kongo atamboli na jipe ya kitoko na Kongo aresir koboma 13 millions de morts na Congo aresir kobengana bakongolais na moment de plus de 13 millions de réfugiés soki nga na soutenaka l'église catholique parce que etikali symbole lelo bapoliticien na tout baéchoué nayebi te oyo nalobaka peuple ya ndenge nini bapoliticien ya ndenge nini eske biso bakongolais toza na Kinshasa mpe na diaspora toza kocomprendre dimension gravité ya mboka mpo si tocomprendaka mais ari di police Kanambe asa akimakala ye na Ruberwa de toute façon Ruberwa natanga balukaki na bakongo nzambe na ngai mpo ni Ruberwa akufaki te il fallait Ruberwa na mine tonda na monoko ka mbenga akufa ata na nzela ya bakongo na nzela ya papa Kimbamu yango nalobi noke biso tosutenaka église catholique lelo cardinal Mosengo atikali symbole ya bitumba na biso oyo elongo na bandeko nyonso balaiki soki lelo cardinal Mosengo bapolitisien nana koyoka bango lisusu nana koyoka bango baoposa tu basombi bandako na kati ya parking na bango okokuta bajipe ya sika ese bato wana bakobundela mabele yango nalobi noke yango cardinal Mosengo ava voyage akende Canada ndenge olobi wana aote kobenga bango basataniste bamagicien ndeko na ngai tolongwa na nsima ya bapoliticien tozala ndenge bandeko na biso bazalaka le 4 janvier 1959 balandaka bamot d'ordre ya président Kasavubu balandaka mot d'ordre ya bapatrice Emery Lumumba yango moni tobenganaka baberge yango moniki babomaki Lumumba bandeko na ngai nous sommes en guerre na moment oyo na Kisangani na ka ezalaki soni ekomi ka ya général Baumba Kanambe longa 2015 à 2016 yena Kagame batia 1000 militaires rwandais tuti mais l'autre ozomona bandeko na baza koseforce na baélection na barwandais mon frère ese mboka eza l'occupation bakosi bino na 2006 bakosi bino na 2011 et puis lelo nauti kolanda gouvernement ya Corée du Sud place kone nango matama minelo mabota ya malemba oyo azoba oyo azosakana na peuple congolais gouvernement ya Corée du Sud baboyi machine wana eske bato ya UDPS bazotala te G7 yango bazomona te so diza baparti politique ezalaka bongo mwana mboka comme Bokechua Yambo lelo déjà Bruno Tshibala oyo azalaki parmi cadre ya UDPS auti ko signé na kati ya FCC impression na yo ezali nini Bruno Tshibala ndeko na bato na tu Bruno Tshibala ife koboma ye José Makila oyo akomi libumu monene lokasa carrosserie ya moto gizi ife koboma ya kokufa kopike crise Jalisia Mbusa baingeli photo babazil ebelana nayebi memo nayebi te ndeko na ngai ezali grande humiliation nayebi te so bandeko na biso ya Inikin bana ISTA IST bauniversité to ezala Kinshasa mpe na Kongo mobimba nayebi te so bazoyeba teke vi na bango ezali en otage ndeko na nga tala na baniveau wana yango biso tolobi boye ngai Bokechua ya mona lobi boye lokola tozokende namoni mpe Didier Redes IBC imbécile na un illettré vagabond yoke bagage politique na Congo illettré ya baillettré atanga meme gardien te ati di police Kanambe soki alobi na le 15 ans bate tozozile na juillet bokomona ndenge tokobona bino moko bokomona kaka ambassade tout awa surtout ya Belgique tokonozwango en otage mon frère ezali humiliation tokoyika kolobaka te
Mais balobi selon ba rumeur mususu ebimi balobi pe moko ya bato mususu o ya diaspora eza ba rumeur jusqu'à présent tozu no ba confirmation te tozu pe ba information mingi sur yango te jusque là to meki contacter quelques-uns tozu na noté balobi pe mwana mboka Honoré Ngwanda a signé pe na FCC par le biais ya ndeko moko azalaki na bango o azalaka na bango plutôt a représenter qui awa na Kinshasa. Rona Semenana. Bataba muimbi ndeko na ngai. Rona mena na c'est voleur. Bonga bino na kolo bana sasa ba pariko te po. Bakala tu ba pariko la te bundisa ngai awa parce que dans la vérité, ngai le ki na na faire na bundela. Je sais quand toi na ko bundela, parti politique. Nga leader amboka wana le ki na ngai. Ngai mabele ya Congo esanja ngai peuple congolais batombola na ya bapoto na tambola poto mobimba awa ngai boketwa ya lelo pour la souffrance ya peuple congolais na boya lelo na limi ya mwana zoku na tangale msata na kuna kisasa likola nini ko sacrifice pour la peuple wana ese ba pariko wana pariko na kipakutu ba pariko na bangwanda wana depuis abanda la kana chamai meruna mena na wana mo amutangwanda amutangwanda bongo ezali bon tozali ko continuer na duplex na biso tozu bongo mwana mboka Bokechu wa Yambo o azali combattant résistant o azali na mboka ya diaspora tozali ko solo un peu na solo ba meruna mena wana za mutapariko ndeko na ngai ba est-ce que Batinda qui est pas honoré est-ce que Batindi est pas honoré à représenter Honoré Ngwanda ndeko na ngai batona tu baza ba venturier bango tu bangwana na ba venturier balingi Congo te balingi gloire balingi susola soki balingaka Congo obi ndai soki na zalaka na mbongo mais ba Rwandais basi bakima kala mais banani basala accompagnateur ya ba Rwandais bavanda 20 ans kati ezaka bango bahonoré Ngwanda bamokolo ya pombo bakengwa dondo tata na aza polonais mama na Rwandais tusi ndikolanga bozomona pena nayebi te batuti bapani na tete ya Congo batuti bazopaye richesse. Honoré Ngwanda a dénoncé makambo mosusu o ezali ya gouvernement oyo. En quoi est-ce que accompagnaka gouvernement oyo, régime oyo? Ndeko na ngai moye bino bo comprendre yango te président na ba façon ebele. Yango na moye na ba polémique na ba makambo mosusu. Peuple congolais kola ayo kapatala. Peuple congolais taki ba kobundela mabele te. Et taki même bino wana kisasa soki bobundeli mabele te. Bato babundelaka Mobutu wapi Mobutu oyi bato boni bazala na nsima ya mpere wapi ya mpere oyi bato boni bazala na nsima ya Patrice Emery Lumumba wapi Patrice Emery Lumumba bato boni balandaki président Tshisekedi wapi bango lelo balandi mwana lisusu bato boni oyo bakolandaka ba Moïse Katumbi na basindika dokolo toujours l'esclavage ole tobundela mabele ndeko na ngai tobundela ne mabele nakokoma bapolitisien nako nalingi otanga yango même pas kotanga nalingi yango kutu koyoka yango ata na matoi te. Ce sont les ennemis du peuple congolais bandoki tala motoka José Makila tala motoka moyibi oyo oyo akata soki oka président Corée du Nord olenga nkoi na babino Tshibalo mise tobuka na bujima likola moyibi ya mabata oyo abande kodefa mapa na lemba lelo oyo akomi tsoma banda tokobotola bango tokobunda na bango epuis lobi biso bakongole tobanda kobunda na mokili momba bayeba yango ke tona biso na minduki te mais toza na nzambe toza na cardinal Mosengo na église catholique bayeba yango ke grand soulèvement populaire ekosalema bayeba yango ke baaméricain moto batielaka biso barwandais Tony Blair na Bill Clinton na Louis Michel baya koimpose babomi Mzee Laurent Désiré Kabila baya koimpose zona no photo ya Kadambe tanga komaki président na bino na Congo tala oyi ko masala mabela Congo
tout. Mais Patrice Emery Lumumba lobaki ke histoire ya Congo bakokobango na Belgique te. Ezali bandeko baza na Kinshasa, ba militaire, ba kapuro, bana mula, bango tu bazwa conscience. Bomeka kosolola na bango ke tango toza koya po wayamba koya. Tango toza koya batourne minduki na bango na bapaya. Kala ndenge bachinois bazosambwisa bacongolais. Balibanais oyo bavandaka na babo marché Liban. Mboka ya pasi ndeko na nga Raphaël. Bato ya pasi bakongo fitili wana ezo blanchir bambongo mpona kopesa baesbola bato baterroriste. Tala balibani wana bazobota na basere na biso na Kinshasa soki bamemi bandeko bana na bandeko na biso ya basi na Liban bakomisaka bango baesclave ndeko na ngai. Bendie bato ya pasi mais lelo bokomisi bango mindele. Bachinois baliaka bana telaka bachinois et puis bachinois tout bana Kinshasa baza baprisonnier ndeko na ngai. Congolais ni na koti ya désordre na Chine. Congolais ni na koti ya désordre na Inde. Tanenge babomeleleki na biso ya mwasi bakata ye mike botalaka bato ya niveau wana. Mais Congolais azopesa bato gloire koleka mabele na ye. Congolais akomisi bato banzambe. Bato bapesaki babolani gloire na papolani. Kasi bato lolalaka na cimetière bala Moussaïd. Batimola ye bavandaka na cercle ya mamolani na cimetière. Kala bamutombo ndenge bazobimisa basi bangolo na nzoto magolodo. Mais peuple congolais azokontinue na bato ka bawalesa bamagicien bamahamba sikatenda basoni kafuto aza na sida. Bamahamba sikatenda mpo lobika opesi $20 asimisio vese na ye. Na baobo batikalaka motakala nani ekomise oyo atela nani delilesi. Ndeko na ngai peuple congolais pardon bamiyoka mawa nous sommes milliers. Afrique bomba baza koseka biso. Moi je crois que ngonga ekoki ngai nazosala part na ngai ndeko na ngai Raphaël. Ngai nde momona na mota parti politique te. Na mekai kosolola bango napesa bango pisa ya libération ya Congo mais bazo comprendre te lokola toleki na grande épreuve mpona koyeba monene na mboka na biso imbécile na Kanambe na barubelwa na bamoïse mwarungabu na badeo warugiza PDG ofida lokola barwandais tuti bakomaki Rwanda nazodirige Congo mitu ya bato tu yo za la Kinshasa ozomona mitu ya bato tu fe bakoma président mitu ya bato tu balingika bakoma badepute donc baprêcheur bakozala te mboka momba depuis bakoko na biso babota batina lelo mboka momba tozalaka na bato de pêche te donc bato tu na mutu na bango balingika bakoma président la Congo yo mona mboka nini 800 partis politiques 800 nayebi te sese komi 1000 yo mona bazodouble baparti politique mboka nini mboka nini bapiyaka ndenge yo okomi ministre lelo okomika lelo 5 jours okomi na 10 villa na miso ya peuple bafonctionnaire salaire à $50 une année 2 ans impayé. Mais tout changer peuple congolais il fait tout bunda tozozila petona rwandais limite neza na jiawa okoyoka makambo ekoleka na poto pe na Kinshasa wana. Mais biso to soutenir cardinal Mosengo comme toujours to soutenaka bato ya David Konfo pasteur ya église du Christ au Congo oyo apesaki message toujours soutenir ba musulman to sengi pe ba ngoma mosusu to sangana tango mondre kopesama to bima motakozonga te ife to bima lokola kana ba mercenaires plus de 10 000 mercenaires avant de saka bango na kaya maluku lokola na bazangungu ate ba mercenaires na kito na te ba mercenaires ife azwa uranium yena Kagame azwa uranium batala bomba na atomique po babwaka ngo na Kinshasa cette année Congo fe lala totikana ta bato te bongo barwandais batuchi baya komplate partout na Congo babotoli biso moko bazomema bango na badistraction baélection nzambe akokofondre bango ndeko na ngai
balobi batu ya diaspora question mosusu les soldats du peuple baange ya nzambe basi bakiti na kati ya Kinshasa mpo komona ndenge population Kinshasa bakokanga bango na maboko ndenge na 1998 ndenge bakangaka barwandais na maboko. Alors ça message oyo naza nango ndeko na ngai mwana mboka question ya kusuka ya biso tokomi na suka vraiment bazosala biso déjà signal mwana mboka bokechwa yambo balobi bandeko ya diaspora mosusu baza empreinte na bango ebebi na kosalaka na bamisusu babetaka mosala ya mayu ya batumbaka maboko na bango ezali epa moko ya bato ba acteur politique ya majorité présidentielle batumba maboko na bango na mayu ya point de vue na bino bato ya diaspora ezali nini ndeko na ngai poto nakoleka te naloba makambo elekaka na poto na mboka na oto otali soki kongo eza na maboko na mabele eza ya biso me 20 ans yango yo moko ozomona ndenge barwandais bima na 18h à 19h omona ndenge barwandais batondamaka na ville wana donc Gombe koma ya barwandais bakongo bakinois botikela barwandais Gombe. Voilà. Tokomi na suka ya entretien na biso ya lelo donc nani esali biso défaut voilà comprenez ezalaki bongo ba moyen ototiaki na disposition ya biso na bino mpona komeka koluka communiquer informer bino makambo ezali koleka en République démocratique du Congo bongo elingaki ezalaki bongo plutôt en duplex na mwana mboka Bokechua yambo vraiment ba forfait ba crédit plutôt etali biso défaut ya kosilisa duplex ya lelo mais qui to prolonger sous avoir bato misusu oya apareko ndeko na biso odombo bandeko misusu o bazali pe ba combattant en diaspora ezali ki bongo focus essentiel na diaspora pour na kosolo makambo o ezali koleka en République démocratique du Congo notre cher et beau pays. Merci à Dodi l'enfant gâté pour la prise de vie, merci na batonio sur balandia Vision Plus TV meilleur canal il y a information en République démocratique du Congo, Kinshasa, là où nous sommes. Tokutani bongo prochainement pour la édition Monsousou. Au revoir.